na 5 mois makambo wana ezalaki. Sikoyo témoin ndenge tolobaka. Bino mpe boza ba témoin, mais papa Mbenza témoin ya monene. Napesi ye micro. Merci papa. Akambo senga kibiso na mukolo na yenga. Yezekel. Au chapitre batikotangela biso. Na 5 mois na 1989 papa pandenge bafanda kiao. Balobela kili kambongo. Oyo mpasi ya mutu mwindu. 4400 ans oyo mpasi ya mutu mwindu. Ndenge toyoka kaka mukolo mususu kaka na mardi maloba papa diangenda. Eke boloko ya mutu mwindu silaka na mbotama ya papa Simon Kimbangu. En 1887 na le 12 septembre wana. Kasi mutu mwindu azalaki na mpasi na ndenge nini eke ndenge tolandi. Na 8 ans papa Simon Kimbangu na mboka Kungu. Kungu wana na Kikongo ezali ete tango mutu aza na mpasi mingi. Maladi eleki akomi kokunga. Donc akomi na français ndenge balobaka akomi ko gemir. Donc mpasi eleki mingi. Kombo ya mboka. Na tata Simon Kimbangu asalaki makambo na yete kasi bankoko ya mboka wana bapesi kombo wana. Na mutapesaka kombo ye moko Nzambe. Libulu wana ezali ti sikoyo. Ezali nde sikoyo bango bato ya Kungu bapesi eto tosala bilanga kuna. Donc po bisika wana ebosana te. Mais papa Mfumalongo na 1989 wana aye kolakisa biso. 1887 papa Simon Kimbangu abotami. Na 1956 etumba wana ya mutu mwindu papa Mfumalongo papa diangenda kuntima aye kolatango. 1887 1956 esali mvula boni. Hein? 69 ans. Donc, na 69 ans wanande papa diangenda aye kobunda ituma abandi etumba wana. Ye moko papa diangenda ko expliquer. Ete na 1956 wana yende mutabunda ki etumba wana ndenge papa Simon Kimbangu abandaki yango. Sikoyo na 1956 wana parce na 51 tango papa Simon Kimbangu alongi na ye bakolon to bamindele bamonaki ete esili histoire wana ekotala vivre lisusu te. Na 1956 wana eza presque 70 ans, donc 70 ans. Eza boyete. Bon. 70 ans wana na bana Israël eza na signification. Na nkolo Yesu pe eza na signification. Nde na ngai na komona likambo yango na 1991 na 91 wana tango esengelaki ifo na bala ye moko papa diangenda yebisi ngai ke date ngamu na kopesa yo le 24 août
yango kosala mariage na yo religieux parce que tumba wana ya mutu mwindu nde esilaka ntango wana nde sikoyo nde mindele bamoni ete oyo likambo Papa Simon Kimbangu a déclaré en 1921 que indépendance bamoni ke na 51 Papa Simon Kimbangu akufi na ye bamoni ete esili koloba masusu te makama indépendance. Mais dans le 24 août 1956 Papa Dengenda en tant que commis ya gouverneur a déclaré likambo wana toujours na ndenga indépendance mutu mwindu malamu azala pe libre ye moko pe a diriger mboka. Papa Dengenda alobi ete ezali politique te mais ezali schéma ya mutu mwindu oyo bazala na ba dictionnaire soit na ba téléphone botala date ya le 24 août 1956 wana ye moko Papa Dengenda toujours pona mutu mwindu Kimbangisme oye donc 70 ans donc 70 ans et lelo yo Papa Simon Kimbangu kiangani aye kolamusela biso likambo ya mikuwa oyo tozalaki na biso mikuwa bazali kolokota biso ntango nyonso banda l'an 2001 Papa ndenge aza kotambusa biso likambo mikuwa ekozala nango te kasi la lande na 105 ans ya lingomba Tata Simon Kimbangu Papa Simon Kimbangu kiangani aye kolamusela biso likambo oyo l'an 2026 de 1956 oyo Papa Dengenda abundaki etumba wana kino lelo oyo l'an 2026 tozali kokende bientôt na mois d'août esali mvula boni 70 ans tozomona tozomona te tozomona mpe tozomona te kimona meso toujours mutu mwindu toyoka nanu ye moko Papa Dengenda nga la sali introduction mais ndenge alobelaki yango na 1989 Takumba tata mwana mpeli musantu ya liboso tosengi bulimisi solo tolakisi négligence tozalaka na biso na isengo poate tosalisa baninga te pamba te oyo okangelaki banda 88 tolobaki tozala na préparation monene mutu afingi ngai likambo te pamba te yo nzambe na biso ofinga maka otyola maka sukana yango tobomaki yo ya solo 70 ans be 70 ans ekokaki nde solo tosepela kasi pwana lolendo na biso tosali recul ndenge nde toya kongunzama tobongisa ndenge yo osengaki tokoki te pamba te makambo yango tomoni yango lokola liseki tata kokamata na biso nkanda koleka te bana baleli ngai moko mpe naleli ndenge omonaka mpe yomba Papa Simon Kimbangu oleli limbisa biso tata limbisa biso tata pamba te yo ozali kaka tata tika te okumisama bongisela biso kaka nzela mokolo oyo olingi biso osenga bolimbisi mpe kotika biso na pasi te nzambe tata nkolo yesu oli mosantu
botika biso na pasi te tozala na ekimili mosusu te bobandeli ezali yo esuka na likambo ezali kaka yo malgré totyoli yo malgré tosakanani yo solo limbisa biso tata bongola biso kaka tokuma solo bana na yo ekokosepelisa biso kaka tozala na eliki ete okolimbisa biso okosalisa biso okobongisela biso manso tokuzwa ebele epai na yo kokisa bele mikano na yo po ate biso bana na yo tosepela 70 ans tomoni mpasi batata na biso bakufi tozwi indépendance depuis le 30 juin 1960 kasi tala mpasi na biso esili te tonyokome mpe mingi banganga nzambe banjokoli biso bato minene banjokoli biso e tozali konyokomaka te na mokolo mwa lelo nzambe tata nkoli yezu mosantu salisa biso tomona tobomana surtout na kati na afrique nzambe tata nkoli yezu mosantu limbisa biso pamba te lisumu wana nde ezalaka biso bato mwindu tosalaka limbisa biso bongisela biso papa bongisela biso bongisela biso eokala biso mawaye limbisa biso kaka tala mpasi na bana na yo bazali komona na bango moi te pamba te basi bayibi malamu nde yo tata ozali okosalisa kaka nzoto na bango tomepese na maboko na yo nzambe tata nkolo yezu mosantu po ate okokisa mikano na yo tozali elikia nde nsima na 70 ans yo nzambe na biso okolobela biso bana olobaki ete tozala bana na mibeko tozala bana na bolingo e tosala misala tozali komeka nzambe tata nkolo yezu mosantu okela bana na yo mawa tomipese na maboko na yo longola biso mawa salisa biso papa mama mwilu bino bato bazali kuna nzambe tata nkolo yezu mosantu ozali kookaka banzembo yo moko tindi yango po ate tobelela esika na yo mongola biso kaka nde tozala bandimi ya solo nzambe tata nkolo yezu mosantu kitisa lolendo na yo na bana batata bamama bana na biso tozala elongo totambola lokolo moko totambola makolo mibale te lokolo moko oyo ya botosi salisa biso pate tokokisa mikano na yo pate yo osepela bato batyoli babengi biso bamagicien babengi biso basorcier babengi biso baframason babengi biso barosicrucien mawa makambo bango moko basalelaka bazali kobumbana na yango kasi ata ndele yo okosaka na yo te tokoyiba bango kaka nzambe na biso lembisa biso kaka topesi manso na maboko na yo tozali kosenga kaka nde mutu mwindu akoka komisalela ye moko pamba te mayele opesi biso yango manso osi opesi biso basava na biso bazali kokisa biso yango nzambe tata nkolo yezu mosantu salisa biso po ate tokokisa mikano na yo limbisa biso limbisa biso limbisa biso po ate tokokisa mikano na yo na komu na tata na komu na mwana na komu na elimu santu amen. Soixante-dix ans tolandi yango tolobeli yango de 1956 kino l'an 2026 oyo papa Simon Kimbangu Nkyangani aye kolamusa lisusu pasi ya moto mwendo tozalaki na biso bato te mikuwa tolandi yango na maloba papa Mfumu Alongo papa dange na kontima tango wana ezalaki na 1989 tango wana bahuti awa na Nkamba Bosongi na Kinshasa
papa ile beto yebite abana Israël kimbangizmo ye toza ko découvrir makambo ebeleza boyete toza lile kozwa nde sagesse si toza komona kaka papa simukimba unkiangani banda afandi na ye azoloba ne likambo te siko alobi te alobi alobi na bachapitre apesaki biso. Oui papa. Na komo na tata mwana tata molio mosanto nkolo merci pour na maloba ba référence biblique yango nde papa. Bana en Israël basalaki 430 ans ya kibombo na Égypte wana ezali na Exode chapitre 12 verset 40 exact. Exode chapitre 12 verset 40. Bana en Israël basalaki 430 ans. Babimaki ndenge tata mokonzi abul alobi c'est exact. Ezalaki le 6 avril. Ezalaki équinoxe entre le 5 le 6 na butwana tongo wana. Bazali kobima exactement selon calendrier égyptien na ndenge biso tozi na calendrier ya sika donc exactement le 6 avril tango bango babimaki nzambe mpe abongolaki calendrier ya le mois d'Abib le 4e mois oyo ezalaki na calendrier égyptien epai na bana en Israël ekomaki le premier le premier mois et pas na bango le roi biso toza en avril donc le 6 avril de bana Israël babimaki na Égypte c'est exact papa. 70 ans oyo bouti koloba rotanga na Daniel chapitre 9 verset 1 à 2. Daniel chapitre 9 verset 1 à 2 moto sakolaki yango Jérémie que bana en Israël bakosala kibomo na Babylone pendant 70 ans. Donc, chapitre 9, Daniel, chapitre 9, verset 1 à 10, beaucoup à 70 ans. Référence, et pas na Jérémie également. 70 ans, il y a un peu nkolo Yesu. Tango, azako bimana Jérusalem, balakisaki e temple. Balakisa temple, ndenge bote, parce que temple wana, temple à liboso ekufaki yami balé pe ekufaki tango temple wana ekufi le 3e temple bazako zela yango nde ekotongama epai na biso awa parce que temple ezalaki à liboso Salomon et puis oyo ba itras ba ya kotonga mais moto salaki agrandissement ya temple wana c'était Hérode le Grand salaki yango embellissement moko ya makasi penza ndenge kaka soko kena Washington na Washington Capitol ndako ya koleka Capitol ezalaka te basukaka na 3-4 étages mais ba gratte-ciel ndako ya 115 étages na New York pe na ba ville mosusu parce que c'est la fierté de l'Amérique et bango fierté Israël ezalaki temple wana o lakisa na nkolo Yesu balobi temple talaki toko nkolo Yesu nde nkolo Yesu alobaki na lobi na bino ya solo mikolo ezali koya libanga moko ekotikala libanga wate nyonso to ekolongola. Effectivement 70 ans exactement 70 ans le 29 août 70 de temple wana et kufaki ba bomaki yango na ba soda ya Titus ya romain de ba zikisaki yango temple ezalaki mokolo moko ya somo pe ya passe bana nzela balinga ko rappeler yango te makila ezalaki partout na balabala à Jérusalem et puis temple sika tango ezako sika bango moko parce que mingi bakenda ko se réfugier na kata temple wana tango ba romain ba envahissaki Jérusalem bazako loba it capote ça dit nkemo na nzambe ezali lisusu awa te nkemo na nzambe se longolani nkolo salakaki bango ke ndako na bino kotika la vie kino bokoloba apambolama oyaye na kombo ya nkolo et puis en ce jour-là bon le 29 août 70 exactement temple ezalaki détruit et puis etikala kaka efero da bileli mur de lamentation bazako ben donc mur de lamentation ce sont des pauvres qui avaient construit ça
yango wana nzambe na bokanisi misala oyo ya babola basalaki na esika wana yango wana nzambe apréservaki mwa efelo na bileli oyo bakenda kotiaka bwa bikanda wana tout ça kosambela kuna. Mais le temple a été détruit kino mokolo malo baza koluka na papa diangenda atela bango libanga mpo batonga temple mosusu kuna epai na bango mais moye ezali te mpo esika mpe ya temple wana musulman batonga mosquée moko ya monene oyo ya Yerusalem. Donc soki olingi otonga temple na isika wana il faut détruire d'abord le temple. Ça c'est provoquer une troisième guerre mondiale, c'est difficile. Donc likambo wana yango temple wana bayebisi bango alobi temple oyo bino bolingaki aya kotia libanga watonga yango kuna asi atongi yango na nkambo ntango papa mpe atiki nzoto ne na Suisse balelaki mingi comme on pleure un fils unique parce que bayebaki ete asi akokisa mission na temple bapapa baye kotonga yango awa nde bayebaki ke mokili mobimba balinga te bakoya esika temple oyo ezali awa na nkamba. Voilà pour na histoire. Mais nazongi na papa Mokonja Boule ndenge yo pesi biso 1956 ti toyoko koma na 70 ans a biso tokomi a papa akondoli biso lisusu makambo na 105 ans oyo akondoli chapitre pe ya 105 ans ye moko kaka moto abimisaki yango papa olembisanga mwana na yo papa olobaka likama moke likama yango na 1900 na 2000 pardon 2025 bato nyonso tu ya mayele likama nga naza koloba nalobaka na bino kaka awa mingi bomonaka lokola nga na osala lokola soko ndenge nini que papa Simon Kimbangu Kiangani c'est la dernière chance de l'homme noir. Je sais pourquoi je vous dis ça. Bokamataka yango au sérieux. Je sais pourquoi je vous dis ça. Et yé moko pe abakisi Nkamba Yerusalem, c'est la dernière chance de l'homme noir. Prenons ça au sérieux. Eh bien, na 2025 awa, banganga mayele nyon surtout ya Afrique, basalaki na ba réunion, ezala na Berlin, ezala na bisika nyonso. Pourquoi? Parce que 140 ans depuis la conférence de Berlin. Maintenant, Afrique, oyo, mais quoi, oyo, yaki ko bimisa papa. Ndenge nini Afrique ezali na kati na mpasi na nani. Nous allons nous en sortir comment biso mokoto zwa destin na biso ba africain ezala kakate bazali ko. C'était en 2025, 140 ans. Pourquoi? Balongoli kaka zéro moko. Tant balongoli zéro moko na 140 wana etikali 14. Oh! 14 wana, il y avait 14 nations européennes, occidentales, bangonde, kabola ki Afrique oyo. Donc, Monica a tokomi na tango il y a une basala conférence. Mais maintenant, bangonyon surtout babani koloba, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Nani base spirituelle nabiso ya libération nabiso moto mwindo. Yangwana bangonyon surtout babongoli elongi na bango na nkamba Yerusalem. Pourquoi? Parce que papa Simon Kimbangu na 2027 alors qu'il a 140 ans, donc chiffre 14, ce que l'on dit 0. Papa Diangé Nazaré Kolobanabiso, Motomouino a salaki 4400 ans, tant que l'on dit 0, 44. Ndenge papa Dialonga na Lobakiawa, ou Ezaki na gauche et que na droite. Amérique, Bamoni, Makamo, Bazala, comme on a un ancien esclave à comme à la Maison Blanche. Et à Bissopi, Tokomi, Naisika. Maintenant, il y a un Silisaki pour Nakoloba. Papa Azali, le maître de temps et des circonstances. Yé Azali na montre na yé spirituel. Il y a un Azali Koloba Mpioka. Soki kaka nangai 2028 kuna mbele garde posa kaka nas esi la noki noki. Lokola pesi biso que le 12 octobre a signé Peyango. Omoni kolela batu balela kiawa. To l'a dit à moi un message à papa Diagé na kolela. Pour nanine
bato zagaki kotosa consigne. Il a signé à lobby le 12 octobre, bon pesanga bafungola nyonso tu yanda ko ezali na nzanza longue. Misala nyonso tu efuna zala na visibilité na yango le 12 octobre. Donc moto nyonso tu o babengi kimbangiste ou sympathisant ou africain, moto nyonso tu malamu to sa la mobilisation le 12 octobre. Respect à consigne à Djoba Fungolane. C'est la meilleure façon ya koningisaye mpoete ate la bisoki kimia. Maintenant, bakonzi obiso tozo mona nanute bakonzi batowana nyonso tu balobi lokola chiffre 14 kwe epai naye biso nyonso tu tozali komata wapi nanka batowana nyonso tu bakoya. Mbula oyo na mbula ezali koya tokozala débordé bakolala wapi bakoloba wapi makambo ebele kolobama esengeli biso tozala bana na mayele respect ya consigne odui kwanga mibale kwanga moko lia kwanga moko nkamba kimanisme oye papa kaka na zongisolo kaka liloba ezalaki na 1921 wana tango zalai koboya kozwa mosala nkolo eso atunaki yo alobi tata Kimbangu loposo oyo lati eza na nzoto no loposo nini olobi eza loposo mwindo maintenant azongiseli yo mosusu eske bandeko na yo oyo bazali na loposo oyo lati eske bazali malamu papa Kimbangu yo olobaki te baza malamu te alors salisa bango ndenge kaka bamama bauti koloba témoignage papa Kimbangu alobi alati pasi ya moto mwindo po asalisa moto mwindo biso mpe ntango toza kotala yo papa loposo yo olati ezali loposo nini loposo yo olati tata mokonzi abole ezali loposo ya biso bato mwindo salisa biso na pasi yo biso tozali na yango na komona tata mwana moyo mosantu. Merci. Merci papa Elebe. Soki tokanisi mokolo ya poso ndenge toyambaki papa ministre otie antenne kuna na Ntsona ntango tokendeki papa historique ete ezalaki esika papa Simon Kimbangu abanda kokende na wenze na Ntsona bakolo isika wana antenne etiamaki baye kobima baye koloba ete esika oyo mpe ya biso me mpo na référence ezali mwa ndako eza wana tataki ya mwanga na mateta mutu atekalaki kotongango oyo ya musicien verkise ye mutu ayemba nzembo ya mutu mwindu fayaki oye oh papa Sylvain na papa directeur de canison ezalaki wana donc esika wana nde ye verkise ndako na ye wana atongaka moke mabele mpe ya mwana mpe batie antenne donc aza na chance famille bayeki kobima wana bake oyo nde ndako ya verkise oyo balobi mpe oyo ayembaka nzembo ya mutu mwinu na ntango papa liangenda donc nyonso wana mama Faustine aye kobimisa yango lisusu donc papa banzembo ezali kasi tozongisilo nanu nzela po senga mpe nzembo papa bokuse tokokontinue papa unontela manera na papa nkunga lombelengi ngikusa lo. Merci. Merci papa Mbenza oyo lesi biso tant que témoin na ba mama na ba papa Elebe na maloba papa epesa biso makasi tobengi nde koreki nzembo nazali kosenga bino
elakisi boye tokendaka na fete na lukulu ilobaki koreki nzembo oyembaki elakisi ke papa Mfumbalongo aza koregrete ke toyokanaki boye mokili esali nini mokili ebebi boya koyembela biso nzembo wana mokili ebebi bozali bi bozali te mokili enuni jeteki bie koreki soki jeteki ayaka nzembo wana eza koloba makambo ebele tokanisa yango donc ndenge balobaka message koyemba ezali message nzambe atindeli biso nayebi te soki toza kobongisa soki tozobongisa te tolanda nzembo D'accord.
Merci. Papa Mbenza pia zana nzembo.
toujours Jeteki. Merci papa. Nzembo tuza kosenga bango ba Jeteki. Ndengo za kotinda biso kolona pe kobokola. Bango ba pesaki bango mabele kuna na kungu. Kungu ba pesaki bango mabele. Bachi bango pe pembeni ya libulu oyo papa Simon Kimbangu ya kitaka. Yango nzembo. Esi boye kolaki yango. $70 ans. Nzembo yangote. Yangote. Zaki na libulu Yo papa dirigeant nzembo on linga le lobinini. Kungu oye monaki wa papa kisonge le kona na 1963 donc za makamu. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci Nzambe na biso pona biso maloba. Nzembo toyembi na monoko ya Kikongo batunyoso bayoki. Nde maloba eza na lingala ezali boye. Libota ya bayindo boye bayango na mokili Afrika. Tata Simon Kimbangu abimisi biso na libulu oyo tozalaki. Yeba yango. Libota ya bayindo boyeba yango na mokili Afrika. Tata Simon Kimbangu abimisi biso na libulu oyo tozalaki boyeba yango. Tozongisi matondo na Yesu Kristo. Ye atindeli biso mobikisi ndeye Tata Kimbangu. Na ekeke oyo ya minei 4e génération ekeke ya elaka. Nani ayebaki yango ete na loposo moyindo toko sepela. Tata Nzambe Molimo Santu Tata Nzambe Kolosu Tata Molimo Santu Papa Mbuta Papa Fumambanza Papa Diange na Kontima tozongisi matondo bakanise libiso na ekeke oyo ya minei 4e génération. Donc na histoire oyo toko bakisa histoire oyo bauti opesa biso et papa Maya na ba mama awa histoire toujours ya libulu. Donc yango wana tozongisi matondo na bango misatu na ndenge babimisi biso na libulu oyo tozalaki. Yamuke yango na papa okomba tata mpe Molimo Santu. Merci. Je te dis beaucoup kozonga pe Yerusalemi pour remplacer Denge eyemba makim na mokolo na yenga denge lubami awa ete kolo Yesu dega kansela kibisa tinda kibisa Tata Molimo Santu
tata Molimo Sante papa Simon Kimbangu na 8 ans akeko bimisa biso na libulu et papa Diangenda aye kolobela ngo 1963 pe aye kozongela ngo lisusu na 1989 pe kozongisa histoire nyonso ndenge nini ezalaki tolandi ndenge ye moko na 4 na cassette maloba na ye pe ndenge auti kolela pe na ntango wana biso nyonso bandimi tolelaka nini quelque part ntango bazali koyebisa biso makambo tata Molimo Santo azali koyebisa biso makambo négligence ezali te ye moko papa Diangenda asali yango reproche totika négligence c'est négligence wana ndenge balobaka na Kikongo tozali kovwezila makambo tata mokonzi abule ndenge aza kosenga biso ndenge aza koloba na biso toza kovwezila yango korali Yerusalemi surtout solo eza na banzembo wana kolo Yesu aye kosikula biso papa Dialunga na Kiangani Mwananzambi, waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa, Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa, Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa. Betokatwakala kweto bantuko kantinge waiza kutukitula unwekimukembwa nzambi twenina Mwananzambi ufetike mbelwa Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa, Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa. mutombe kamambi twakala vumvudila vokange kwetatanga twabungane tumwene kyakanele vo twamana fwa kwambi ambeniko wako mwavana nti Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa, Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa. kimbeni kakusidiani satana tukakune zulu yevantoto mpe kanijani pasi kakufwemisa wabakamanganjo kututumbila Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa,
Mwananzambi, Muluzi, Mwananzambi, Muluzi, Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa. Kufungiko etatando kufwemiko ngeyezeye satana yensemwani untungika kavempo kamusalweki sikidisenza ebundu dya kumpe Muluzi, Mwananzambi, Muluzi, Mwananzambi, Muluzi, Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa. Muluzi, Mwananzambi, Muluzi, Mwananzambi, Muluzi, Mwananzambi waiza kutukula, Mwananzambi ufetike mbelwa. Alingale lobini ne peut pas diriger. Na kombo ya tata mwana peta tomyo mosantu, papa, merci beaucoup. Tokoyemba na lingala, mingi papa commentaire kozala mingi tipo ba papa, pasteur, ba mama, ba mutama ya si ba lobi nyonso presque oiza na kati ya nzembo. Yembe lezali boy. Mwana na nzambe, mwana na nzambe, mwana na nzambe ya kikosikola biso, mwana na nzambe bongi asanzolama, mwana na nzambe, mwana na nzambe, mwana na nzambe ya kikosikola biso, mwana na nzambe bongi asanzolama. Solo biso tozalaki bato te, yonde oyaki kobongola biso. Lelo yo tomoni nkembo na yo nzambe, mwana na nzambe bongi asanzolama. Na bombu ya masumu tozalaki kotelengana, soki yo te nkolo ndesi tobungisama. Tomoni pole atako tosili kokufa na mabe, moyini te abakamaka ne kuluzu. Satana akangeli yo kanda ya koleka, utakuna na likolo pe awa na se. Posa na ye ezali ete osilika, okamata kanda po etopamela biso. Kokamata kanda te etata kosilika te, yonde oyebi Satana na masala na ye. Soki se ye alongwa na mosala oyo, tambwisa mokili pe lingomba na yo. Mwana na nzambe, mwana na nzambe, mwana na nzambe ya kikosikola biso, mwana na nzambe bongi asanzolama. Nani yangu asilika te? Papa Simoki Mbango kianga ni tata molio mosantu. Nani ndaza kotumbula? Satana. Ezo mwana tezo mwana nate. Ezo mwana na papa. Surtout na mikolo yo Ingeta papa. Nzembo ekosite elobi makambo solo. Ya solo penda papa. Wala na tango nezalaki na papa diangine ba mama Fonsini na ba papa qui songe. Elelo eza biso Ingeta papa. Papa balobi kosilika te. Satan Kokamata kanda te etata kosilika te,
yo nde oyebisa tana na misala na ye sukisa ye alongwa na mosala oyo tambwisa mokili pe lingomba na yo kokamata kanda te etata kosilika te yo nde oyebisa tana na misala na ye sukisa ye alongwa na mosala oyo tambwisa mokili pe lingomba na yo. Ngana silisina nga komba tata mwambe tata Molimo Santo. Azongi silonzela papa. Merci Koral Elu Selemi, merci pe Papa Mbenza, tolandi pe toyoki ngaza ya roshidikate. Nga soki nzembo nasengaki bajeteki bayaki awa. Papa Rubike toyokanaki boye te. 2008 oyo nzembo tozwaki yango. Mais lelo nazomona mutu nyonso aza bouger. Tozotala fakisi okotela ndenge nini yango. Na force. Faki oye. Poete, hein? Na cadeau na bino, hein? Ezali bi ezali te. Est-ce que vous connaissez j'étais qui? Est-ce que vous connaissez le dirigeant? Koleka Koreki? Non, à pied gauche. Non, pas qui? Vamos nisso. Ah, vou me dire. L'herbe, j'étais qui à Koya le 24 décembre à Yoki, Makerele Rocha, il y a pu bomber les sous. Et on te l'a dit que papa l'a dit que tu as dit boyete, mais quand les autres ont mobile, ils ont maté. En 2008, tout ça qui a naissé, si vous tous au matin, il y a une zone en haut. Tu connais, hein? Tu aussi ici, la combat, tata moi, la paix, tata moi, mon sang. Amen.